héritier Watanabe. Il est là, il fait son entrée. La Poulga, Tondo Yatembe. Héritier Watanabe. Donc, yoga, na vie on a royauté. Mais là, il y a le babou. Yoga tout seul. Mais j'ai la limba. Et bien on a limba. Royauté, on la porte. Maman la limba. Royauté. La Kumuda a sali conversion na en empire raté. Nanzalate. A bongo mutema, a bo, ana mbongo, ana bana, a lemina ba vodou. Yako comme n'est passé. Yako mesdames et messieurs, ma soeur naka na moïté. Celui qui tue par le paix mourra par le paix. Dans ma zala qui va vidéo ça 3 ans, 5 ans, 7 ans, pas de babimagité. Mais le nom pas de babimi. Le karma existe. Vie. Sotamlo bien. Toke kota nzambe. Ok. A soto dae. Alors rombo. Atikali boto tikaka na rombo Nalemba bona ni susu yona lemba ayate mise songo parla ayate mise chrétien wana soki ayate dagumuda akoma dagumuda pona viona lemba te akoma dagumuda pona mise chrétien songo parla akoma dagumuda pona yemo kesa ki mbuso ate esprit. Ça monte dans la veuve de Madame Kimbokusu. Alors, parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin à immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
papa soki makambo ekomeli yo ndeko tukoma boka biso likolo sekule yeso yo papa nazanga papa nazanga mama yondo okoma deso nanga ye papa lobelanga na litoi ya pate oyo bosina momali baye yondokolo ya libanga ye papa kumama Yesu aza bien. Nzambe aza capable de changer vie na yo. Aza capable de kopesa yo kombo ya sika. Aza capable de kopesa yo identité ya sika. Aza capable de kopesa yo elamba ya sika. Yede mokeli na yo ayebi yo na kombo na yo. Amen. Est-ce que ndeko moko aza reconnaissante na bolamu Nzambe aza awa? Yebisa ndeko aza pembeni na oto za la reconnaissance. Zana Biblia na maboko esika nyonso na kokende kombo ya Nzambe na monoko na ngayo basali ya Nzambe oyo bazakota ya biso tango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalela gaye. Oyebi te nini oyo Nzambe asalela ngai bona kendaka ekeza motokutu oya mokili soki apesi yo mbongo sengi merci ebongo kolo ya mpema topesi ye nini eske okobetela kolo ya mpema maboko na bilolo te betela kolo ya mpema maboko nazali reconnaissante na Nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesa nga loboko moto na mtona oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela ye mpaselekelaki ngai yo ntambo yo ngai yo bomoni tina ngai nalingaka ye nalopandai na vi na ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yewe na kamara na motema na ngai ndaba yo moto na ngai
baboyo. Zamba za capable de changer vie na yo. Aza capable de kopesa yo kombo ya sika. Aza capable de kopesa yo identité ya sika. Aza capable de kopesa yo elamba ya sika. Eh, yede mokeli na yo ayebi yo na kombo na yo. Amen. Est-ce que ndeko kaza reconnaissante na bola mwa nzambe aza awa. Ah, yebisa ndeko kaza pembe na otoza la reconnaissance. Na Biblia na maboko esika nyonso na kokende kombo ya Nzambe na monoko na ngayo
basali ya Nzambe oyo baza kotaya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Okomona ngai ntango nyonso na nzela kata ya eklizia oyebi te nini oyo Nzambe asalela ngai mpo nakendaka eklizia ye. Kutu oya mokili soki apesi yo mbongo sengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini eske okobetela kolo ya pema maboko na bilolo te betela kolo ya pema maboko ngayo nazali reconnaissante na Nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yoro na utina libulu ya masumu abimisi ngai esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yoro likolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesa nga loboko moto na mtona oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela ye mpaselekelaki ngai yo tambo yo ngai yo bomoni tina ngai nalingaka ye nalopa ndai na tina ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yiwa na kamara na motema na ngai ndaba yo Je suis son ami, j'ai passé plus de 8 ans. Je crois que depuis 2015 à 2016, on s'est connus dans les Seigneurs. On a resté ensemble. On a passé 10 chrétiens ensemble. Donc nous avons aussi contribué dans sa vie chrétienne. Pour moi, il n'était pas seulement un ami, mais il était un frère d'alliance. Parce qu'on connaissait les maisons, et il connaissait ma chambre, moi aussi je connaissais sa chambre. Donc il n'y a rien qui s'est passé dans sa vie pour me cacher. Il me disait tout son frère.
Moi je dois pouvoir les enfants, la personne où est-ce que on a compris comment après sa mort, je trouve que déjà il est inopportun. Mais le quoi mon sang est en train et ça, bah, tout le monde est permis en tout le monde est permis. La stade où il y a l'éducation chrétienne, caractère de Dieu, je crois que c'est à son Dieu de le juger. À son Dieu de le juger, ils sont pas les apôtres, le pasteur est mort en Christ, il a arrêté. C'est moi qui pas fait. Il doit se dire pardon, c'est carrément. La seule qui m'a maïné ça.
Donc là, c'est la présence de Robot Tunani Tour de rôle. Ah oui. Ça fait tour de rôle, Robot Tunani. Toza la carte, il y a un GD, Robot Tunani, à rendre dernier hommage à son frère, Dakumouda Christian Nouma, le pasteur. Oui. Voilà, avec on peut s'amonter dans la veuve de Madame Kimbokousou. Alors, Africa Elengi Télévision. C'est là que vous voyez. Sentiment Mawa. On va faire ça mais juste une question. On va tout de partout. Et on va dire que Robot Tunani a l'air natif de Lemba. Tout le monde a un robot Tunani Lemba de partout. Et ça dit vraiment comme concurrent dans la musique. Malgré que la musique, il y a LT, la musique. Oui, c'est vrai qu'il faut que la disque. Le lot d'un concurrent dans la Lemba. L'impression par rapport à ça. Quelle est votre impression par rapport à ça? Voilà la logique, n'a pas de sentiment à Mawa, n'a pas besoin de poser au Babisa. On a un sentiment à Mawa parce que on a un gars qui concurrent, on a un gars qui fait là, l'un des trois. Donc tu donnes la concurrence du royal. Il y a ça qui n'est pas là, on a pas ça. Merci beaucoup. Et bien, ça va bien, bien, par rapport à la musique qui est dans la rôle royal. La logique, il a un sentiment à Mawa. C'est mon émotion. Ouais. Voilà. Voilà, tour de rôle, Robot Tunani, qui vient rendre hommage à l'artiste Bakoumouda, le pasteur Christian Kimbokousou. En tout cas, ça fait plaisir, comme on a dit, pour rendre dernier hommage à le pasteur. Malgré le pasteur Atika qui tend pour Azara Kiwana, Akoma qui pasteur, l'homme de Dieu, il a vraiment émergé la côté musique et côté pastoral. Pour ça, la moussa, et le mobile en tout cas. Et l'impression que ce sentiment, c'est à Mawa, on a compris que le pasteur a tiré plus la chrétien, pour la ramener, pour la ramener 5 ans. Donc, on va dire que la Mawa, on va dire que parce que la Koumouda a continué là à moni tata, avant de se faire tata, pour où dans la mokili, pour y aller, dans le côté de Zambéza, le Koumou, vraiment, dans la balance, on va là.
elongo na arrivé à Beko Dakumuda Africa Elengi Mike Lokamba la suite la lève ya Kerit Nchipi et Richard en tout cas merci beaucoup la clotte pour la nation Katia Africa Elengi Mike Lokamba l'archevêque. Bonsoir. Bonsoir. Comment y aura la carte il y a pasteur Christian Kimbuku de Dakumuda. Il va n'aller sur Kakundeni. Ah, mais ça n'est pas si, puisque nous avons un père et un oncle. On a petit là-bas, tout ça là propre. Alors, que ça n'est pas si. Je suis la nouvelle que Newman a confié, artiste Moulene et Alema. Alors vraiment, et puis ça va méchant. La confié moi la fouille. La confié trop jeune. Donc, alors ma canne ma belle. La canne a dit ça, on peut le faire. C'est pour donner la baille aux Anna, les micros, la canne pour parler à Anna. On va parler à Anna, c'est ma belle. Et dans la salle d'affaires, parmi ma patron Lemba, parmi ma patron Lemba, à immeuble à 3 niveaux comme la palais à l'île. Là, on parler la Lemba. Attends, on va pas danser ce moment de la porte à la bise. Ah, voilà, moi, la main, la main de voilà moi la maille, même idéologie, star à Mounene, alors Naï de Sana et Ménéa, petit la du canon. Porte-parole. Porte-parole, et voilà, donc Ménéa, à tirer à ma pétition, pour défendre ça. Alors, à Tunyos Maouta, à Chili, Babanal, Bayolo, Mawaki, à Boukalafon, pour la Newman à Bilamba. La Newman à Bilamba, mais on dit que nous, la chanterie côté, on va y passer. Non, très bien. À Nyoso, et ça dépend de l'Insouba. Très bien. Newman, voilà le message, c'était Boga. Yuma. Vous faites la disparition d'ailleurs. Et la vie profite de la vie de l'Union Européenne, et la vie par rapport à la vie de l'Union. Et dans les collectivités, Ayuma va y bien. Yuma mutami tiki na Congo. Adeyuma. On a petit dans l'ail. Il y a un méchant.
Alors lobby passe bilambe oya puisque na yebi bien que Lemba Mobimba oyo espoir na baona bilambe yangai konoka pala balobi mosala nzambe balelaka ye na loyembo balelaka ye na premia konoka pala descendant valable ya King Keser Emenea. Alors lokolo ba Florent Tunani baza te na Rombo Tunani azali Rombo Ali yazoyemba a danger mais lobby ozala petit nanga Papito Kindudi Papito perquité Anakin Kinduri Azali Papito. Quand on a moins polémique, moi juste une question de savoir pour nous ça moi plaisir parce que moi Lemba, il y a solo le bio numéro 1 Lemba patron. OK. Alors polémique qu'on s'est passé entre Dakumula na Rombo Tunani. Le Dakumula changé na place, Akoma na Ekroti, Akufika tina Yesu. Mais concurrence wana nos avandeni. Dakumula Ekoto, Rombo pa Ekoto tant que bino bambia ka Lemba, nos avandeni. Bon, eza makambo. Omoni biso ndenge biso totambula na ba vie. So tambula bien. Toke kota Nzambe. Asoto dae. Alors Rombo atikali bo totikaka na Rombo. Na Lemba. Bonani susu. Totikaka na Rombo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Biso da kumuda malembe tambola mbembe. Tozelaka ya Nzambe. Donc, Dakumuda, à l'époque, à Otimi Kilaye, a été concert nene, na kermesse, na Institut Salon à Bandal, c'était ma production, donc j'ai pas une production, kermesse la détente. En tout cas, j'ai de très bons souvenirs à l'égard de ces grands artistes. Il faut retenir que Dakumuda est parmi les leaders de la 4e génération. Donc, si on parle de Weranson, on parle de Julien Piana, Aldo Dominguez et consorts, on doit aussi parler de Dakumuda, qui est un grand dans la musique congolaise, qui est un grand qui nous a laissé, nous disons, paix à son âme. Merci à Lemba Nyonso, merci à Kinshasa Nyonso, merci à RDC. Nous avons honoré mémoire, il y a ce grand artiste musicien, un homme de Dieu bien sûr, mais nous avons interpellé Sœur Manianga, Enis Manianga, Dakumuda, na vidéo na suka. Azoye Mbanzembo Enis akolela Enis kopengo te sœur soki présence na ye et monani awa na bobsek ya Dakumuda et ozala bien makasi pe ozala bénédiction pour na ye sœur Enis olanda l'arte mais yaka olela ndeko na yo ndenge tomonaka à l'époque Marie Misamo azara vraiment na etiki mukusu oyo yebi très bien et nous bazo continuer pour ça la kombo wana e matériel bosolo bani pona bakimbuku sunyoso. Je prends mes sincères condoléances dans la grande famille Kimbukusu et particulièrement à mon frère Eti Kimbukusu. Tant que Dakumuda Zora Leginae à côté de Makamandule à Ibaga. Parce que Eti Azali Bongo fruit à Newman. Le lot Eti Azali parmi Bato Bagosala Makasi pour la promotion de la culture Nabiso en Europe. Donc aujourd'hui, Dakumuda ne plus certes, mais Eti est là parce que Eti Azako est vrai dans le domaine culturel, dans le domaine de la musique. Donc Dakumuda a une vision Moko. Il y a musique qui a une vision d'aigle, il y a Rosali qui a été Kimbukusu, a commissaire non pas chanteur, non pas musicien, mais commissaire Moutou Azako est vrai, Nakati y a ma communauté culture, en tout cas, Eti Kimbukusu, courage pour abandonner, merci tout le monde, vraiment, ba souvenir, il y a qui toko, il y a des Mouda, Ozongisi Bisso, Bandekonion sur Michel Kimbukusu, Bandekonion sur Pasteur, donc, Bandekonion sur la grande famille Kimbukusu, en tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Dakumuda, certes, est décédé, mais Dakumuda est toujours vivant parce que l'artiste ne meurt jamais. Et Dakumuda, Aza, Moko, et l'artiste, a tiré empreinte na musique à Congo. Et le nom de Christian Kimbukusu, Dakumuda Newman, restera gravé dans les annales de la musique congolaise. Et surtout, quand on parlera de la 4e génération de la musique congolaise, on doit aussi faire allusion. On doit mentionner na grand caractère le nom de Newman Mokonde Bachengi. Solbatiquement parlant, c'est l'historien. Dakumuda, c'est une légende. Au moni de l'eau, on a passé dans Lemba parce que ils sont notable à Lemba. Excusez-moi, je ne souhaite pas. Ils ont le rôle à Jibem Piana.
to Weranson a confié na bandal sensibilisation ça na ndenge ya boy. Donc nous allons dire seulement l'Éternel a donné et puis il a repris. Paix à son âme parce que Dakumuda a aidé bon nombre de personnes. A sungi bateau na ndenge ya osanganate. Donc tous fiers, tous ya rozala mais ba djeke mbele so ba kena lemba. Grâce à Dakumuda. L'avenir esthétique, so ba kena mikili. L'avenir esthétique. L'avenir esthétique. Plus de 240 personnes Dakumuda mema ba mikila poto. Parce que comme mema wana par rapport mais par rapport te comme mema kaka. Ah comme mema kaka. On comme mema wana ke tolo papa wemba ndenge ketaka. Ezaka comme mema. Ezaka na papa wemba, ezaka na fali pou ezaka comme mema. Ezaka ya mbongo to ya ofele ezaka comme mema poto. Omoni Dakumuda poto. Dakumuda za medine manzalema ezaka ba biso. To ba livulu termis super lemba. Netiye notable ya bandalungwa. Yango to ça bobiso ni suzabo. Vous comprenez? Dakumuda c'est une fierté, c'est une légende. Donc paix à son âme, Dakumuda place à Zawana, Angelou, ba connaît ba futa na makolo. Ya on a 5 noms médiateurs qui sont là qui naï avec ça fait moto. Voilà, juste une question pour te boucler parce que ma question est ça ko koloba tant que non pas c'est histoire il y a Dakumuda mais Dakumuda a couffé tant que pasteur. Et toujours dans la barrière il y a Dakumuda ninga zalaki artiste émission na lemba concurrent na to moni rombo tunani wa yene sika wana o bana ko nimisa lemba et le lot Dakumuda couffé tant que pasteur ce qu'on a ba musicien chrétien oh pardon ba musicien profane o bango pe bazalaki ba concurrent Dakumuda o bango pe Dakumuda c'est pas ça bon même ba créer Dakumuda ba danse na ye ba musicien so ba copia mais ba danser de belé Dakumuda bazal le pe na ba vrai na ba orchestre est-ce que baza pe la bienvenue to ba betia ko 40 ans que Dakumuda couffé na kati na Yesu to ba linga ya kufa kati na mopia ya kozala païen to ndenge ni Dakumuda oto ekolela c'est l'artiste Dakumuda. L'artiste. Premièrement, ce qui Congo démocratique, ministère de la culture et art. Et bon pour prêter main forte dans Dakumuda parce que ça l'artiste Dakumuda. Bien sûr comme dit pasteur Torbo Yangote mais artiste Dakumuda au biso ekolela l'artiste Dakumuda o asaki musala monene pona otombola bende la culture na biso. Tu ba concert bien na poto abeta ba grande salle to ba LSC consort. Aujourd'hui, il y a que ça bolingo. Il y a un terme de musicien profane parce que les artistes de musique ont fallu pour pas Weranson, Jibem Piana, profane la musique. Donc, il y a musique typique, la musique gospel. Donc, il y a que ça mon thème. Il y a que ça mon thème parce que généralement, musique est à la moko. Par contre, la studio moko. Arranger bazaka moko ba parole bazaka moko donc voilà ça hypocrisie dans na mboka oyo ya musique chrétienne musique profane parce que ba parole ba komelaka wera nzembo ba komelaka Michael Amai nzembo oh là là guitariste abeteli ko folo mina nzembo ye muto ko betela Moïse nzembo ça ba hypocrisie oyo na mboka il faut cesser biso ba média to ça effort to longola ba équivoque wana on n'a pas une musique profane ou une musique chrétienne il y a la musique gospel et la musique de divertissement ou musique typique. Donc on a poto artiste na église gospel mais azabe libre à ça la musique naie normale. Donc c'est un peu ça. Donc quel est le moutoté? Donc Muda asa grand prêtre. À quelle vérité? Oya te donc Muda restera toujours dans Muda. Donc yoga na viens on a oya te. Mais là ina lo baboué. Yoka to solo. Mais je n'ai limba. Matanga limba. Matanga limba. Aroyate auza na porte. Maman la limba. Aroyate. Ozenga mona limba. Aroyate. Anga solo baba limba. Na ngina lo babo. Na ngina yo tanga comme na ngina lo babo. Mesdames et messieurs, bandi otu otalanga. Dakumuda asali conversion na en empire raté. Na nzala te. Abongoli mutema, abo, ana mbongo, ana bana, aleminya ba vodou. Yango comme n'est passé. Yango mesdames et messieurs, Baswanaka na moweite. Celui qui tue par le paix mourra par le paix. Dans Azala qui va vidéo ça 3 ans, 5 ans, 7 ans, bat bimagité. Mais le bat babimi. Dangina le barago, le karma existe. Makala moto na mutu na bilotu botala. Yango comme botala la témoignage yango sala avec ba ministère mususu ba yate. Koloma ko ba pese pele to na kanda témoignage. Yako yate to rekuna. C'est le bien. Viona lemba ayate. Mise songo par la ayate. Mise chrétien wana soki da ayate. Dakumuda akoma Dakumuda pona viona lemba te. Akoma Dakumuda pona mise chrétien songo par la. Akoma Dakumuda pona yemo kesa ki mbuso ate esprit. Belelo akomi crampé. Aux annonces. La Bouddha
Toto Yatembe, héritier Watanabe. Il est là, il fait son entrée. La Poulga, Toto Yatembe, héritier Watagora, l'artiste, l'homme de chemin de la gloire. Eh papa, tu vas la libérer là-bas. Non, Matanga. Qui la bat? Champions League. S'il vous plaît, Hola. Olingini namba yo. Oh. Tipo banina ngagaga. O tu tava libera mas o sala na bu. Oh. Na wayandele ni baobe na abantu. Afrika lenge. Par contre, il y a un Zela mukezela zela. Yago bota. Ah, bito zela, porque estamos por fin de acabar. Champions, so bengi o ABC cameraman. Yes. Ah ouais. Yo sou contra a la polêmica, ela é temporisée. Ah, já héritier de la musique congolaise, Toto Yatembe, il va rendre hommage à l'artiste d'abord qui est Dakumunda Newman, héritier moi la Lemba, ouais, Vandal mais avant la Lemba. Lemba Nanoa, Lemba. L'artiste héritier Watanabe, l'homme du chemin de la gloire, au Konanga, il vient rendre hommage au pasteur Dakumunda. Je vous dis que ça les copies, allez, dégagez. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.